Yuka Wera, cher des poulios en danger. Et là, on est en danger, ça va. Donc, viens comme ça, ils sont trop. Abimi, c'est Bandela bandela wana. Bandela la victimisation toujours. Baluka la vie, mais ça la vie, c'est un zab. Yuka Wera, c'est la chair des poulios en danger. C'est l'amour. Donc, viens comme ça, on va inviter, mais aux en danger. C'est ça le problème. Ton lingue na bisoté, ton boy d'émotion. Moi, on a un argument solide. Oh, ok, gauche, droite, c'était ma kino, na Congo, yebi. Ozomona. Et ça, où est la ligne qui a quel mbana? Ayemba même, n'enga bobo argument na bino, argument mon terre à terre. Oh, ayemba na franc congolais. Fallait ayemba te. Oh. Mais ça, nana tiya ke ake yemba kuna. Bande konanga yi. Soko sa grand chanteur. Atena orchestre bato. Soki, leader à l'ingiote, frère au bimate. Maglo na yebi tout la kosi. Bande konanga ba efo boza ba juste boza atoza grâce baluka na vina nga baboma mizo malembe faire cher depuis aux danse et là on y a le malongé ça qui va mais après c'est quand on a dansé quand donc bimi c'est qu'on a dansé oh via cause normalement c'est toute la justice sous basement juridiquement parlant de la faute au côté de prison na kata Congo pour on peut savoir sur le donc au vacciner biso mutu moko il mérite rien aux hommes. Donc, vous voyez na cloud latino kuna na ba soleil wanga pour alinga kofi mingi faire alinga wera te faire pona wera exister mais kofi a existé na ye mais kofi a tchai na prison a luka kota prison avant la prison nga soko salinga bongo donc au meminga na l'état que na que souffrir place moko boy na tika na cause na yo soutenir na oli biso mais dans la distance na yo mais bino bolo ba ke gouv le gaulois alobaki bongo azali membre effectif il y a orchestre qui mais la bosse politique qui fait les morales lobby concert à Kofi voilà de la forêt on a peut-être dit ça à lobby que concert à Kofi sur de sali piaka et zali son na biso ba goloa Kofi a dit ça il est moko est-ce que vous d'accord le babongo vous comprenez après c'est Sankara tani comme mon tout vous a paniqué hein vous la conscience mon bousillé Sankara tani comme mon tout même et vous même pas vous êtes là s'il vous plaît, bande Konangaï, que sa comparaison où on a fait, c'est une blasphème. Et ça malédiction, frère. Parce que la carrière, mon côté, l'autre, mon côté, l'autre, mon côté. Faire ça musicien, attends, on a titre traité honorifique au Azoa. Attends, l'autre côté, ni trophée, ni disque d'or, ni sugo, vous t'y pardon. Azanega wana zoyemba, nzamba pesa mo voana ye, on a kokina ye, c'est tout. Bozo lingabo tia niveau mona où Razali anniversaire na été en tout cas aux anniversaire na été tozalaki awa toyokanaki bao shitaka non chitende kolanga bolobi ke tokende oluki vie nde ndeko nanga zaira lobi ke akende koluka vie mutaluka ki ete oui oza na raison alukaki ye après soki batangaka festival wana batiaka makambo wera comme le référence festival comme eza référence na concert awera asalaki festival botala kutu de la fona betaki oh moi baba misie mususu wera zelo côté poni botiaka ya wera exemple ya wera ezalaki pena festival wana tala kutu wera po boyebi pourquoi bolobaka botiaka wera pourquoi boyebi ke fo totiaka ya wera po esala mwa eloko moko boyebi moto asila na ye toyokana bozalaki na bino bien vie bazalaki na bango na bien na fere bapesana mbote même na matanga ndeko ya mosusu ege mpe ya sonam après viens l'autre bazalaki te viens ke visiter ka ING mafinge bandi bandi dosé tant kaka via tia Didas Arena mama nanga boyembeli nsemba pe jaloux na échanger moi parce makambo banda bien to banda ndeko nanga zayi c'est vous yo na lobi na bino ke bozala process mo bousiller yem faire tout ça nani moka bien tout ça qui tourne sur la tout ça moi bien tout ça déjà tout moi monte mon quai mais faire rien mon corps à quel moi je dis à partir de là yango ba fanatique to facha pour biso de kota ba concert na bino za biso zomona à partir wana en plus pour la chité pour ya suka yango yo ya suka eloko bina suka lisusu ya suka eloko gouv le gaulois de la forêt beta mama gloria merci na bino ba warion na pesi tous les wawa merci na motema na tibina boko na motema tous les spiritas na tibina motema boko na motema merci pena la soutien na concert à Didas Arena soki bozalaki te tongo bunda mais
na biso nzambe pa sunga ka wera ngo penza mbekaka tellement ça azabi aida ba tout na ba vie aida ba famille ba musicien aida ba tebele génération berceau ba bimi les ba na biso ba ndeko na ngai ba master nzama pambola bino to récit Adidas Arena. Merci vraiment Baglo. Merci Nayo Bimbo. Topesa maloba avant bandeko botapoter s'il vous plaît. Toye pandeko na biso Prince Léonel. Bonsoir, bonsoir. 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 Dans mon dos, beaucoup de minutes, hein, comme ça, ils ont peut-être seulement 5 minutes. Là. Ouais, ngana loba boy. Nazomona bandeko na biso ya ba fanatique ya Ferré bazo condamner Sankara, mais sincèrement batu ba lobi na bango BLP déjà na sur batu ba na matu ya koyoka fo ba yoka. Sankara n'a rien fait. Sankara a exécuté Kaka. Sankara a exécuté Kaka. Oyo gouvle Gaulois aloba. Tala gouvle Gaulois aloba nenya lobi. Maloba o nazo loba yuti pa Ferré nzoto yanga me maloba pa Ferré. Ya Ferré. Donc Sankara pa ye comme ya loba ke mutu moko ki ne concert à mutute. Batu na batamba fanatique na bango. Mais Sankara pa lobi ga bongo. So mabena ezabi. Nazo mona mabena ete. Alobi pe ke non. Ba spirita c'est boke ne concerté ba warrior boke n'était maison mère boke n'était kasi ndenge pe gouvle gola lingaki zala bo siko mabeza wapi naso mona na pe mabete omoni na vie tokoki kolinga kozala ko se victimiser kate chaque fois soko landi banzembo affaire banda bande zala kaka elo ndako nanga bilbao to lobao faire banzembo ne nyonso même la na maison mère kaka baluki ngai bakozwa ngate boye do banzembo ne kaka victimisation na victimisation mongongo bapesa ngai boko sangana makita boza do ye victimisation kaka na victimisation vina ye to comprendre raté mais or soko landi o mona ke muto asala ba mabe trop asala baninga ba mabe zande faire to banana na wenge musique 4x4 tout terrain na landi ya faire propre à lobby soki ba kei concert bien répétition ya wenge 4x4 soki wera yete bango ba baye ba bi ke faire o mbate soki wera ye ba sepel ba bi faire o mata podium donc muto memi à soutenir ye pena ba lobaka donc mentor andimi même il paraît na li solo mo wera na Blaise boula ba discuter ma be pour na faire na maison na wenge 4x4 mais là wenge ngwe kabwani rebelo faire sala alana na JB tala zona mutema mutu donc alinga werate alinga alana JB pourquoi la Coste a mibenga premier fils puis c'est leur faire alana JB et ça air sko la Coste ayaki sikoyo maison mère leur faire alani na JB la Coste aye sikoyo maison mère vous comprenez leur aye faire azaki na nuté alana na JB faire leur aye kozonga asala ki etaba 2 jours na parler ba bisi oh mais kuna 20 ans, ils ont répété chez eux, ils ont recruté des musiciens. Faire railler. Avec au coup de la coste déjà. Vous comprenez? Donc, ingratitude douana. Et ce qui pétait, la commission enfant chérie, dans le niveau, tala, oui, bien héritier. Faire abonder là, ou est héritier, Gloria, oye, je t'ai dit, Gloria, koka moite, faire à Sali, c'est sur 6 ans, tala, faire à Sali de 1997. À 2004 à Longwe. Héritier à Sali de 1999 à 2016. Nanya bundé l'orchestre. Héritier faire à bunda wapi. Attends la boîte pour la ouais à bunda wapi. Héritier biso tout oyebi héritier ba combat sala na maison. Donc héritier wana donc to koloba ngala lobaga mon héritier. Un jour on va appeler héritier cadeau. Pour la reconnaissance ya oya sal. Oui, reconnaissance oya sala na maison mère. Cadeau tel mesate reconnaissance soit nezaka toko taba concert héritier blague au coin. Il a beaucoup fait na orchestre na biso na maison mère. Abundi azokisi na batu pona wera. Il a aimé wera na mutema. Faire alinga wera te. La preuve ane que faire aketika la na poto. Akima, faire akimati. Fallait akima kofite, fallait na Kinshasa. Alungu asengi na soki babenga oni mise en disponibilité na Kinshasa. Faire akima wera na poto
Donc moi quand ba Michel soit Kima na poto. On est ma fabrication ba Kima, net ma Michel de plique ba Kima, ndenge faire Akima. Akima oui la Kima na poto te. Te, na ndenge ba musicien fabrication ba Kima. Fabrication Kima te fabrication. C'est mabe. Te oyoki mabe. Ba récupérer passeport à zongi poto. De gloyo kangai mama, na lobi boye. Ndenge ba musicien fabrication, ba musicien bina filé, ba musicien ya de plique ba Kima, ndenge pe faire Akima. Comprendre? Era Kimi, asala wera mutema pasité na visa anani. Na passeport anani. Et puis l'air à Kimi Kuna, obelo wasala. Après, il y a eu ma lobby. Tozo album, tozo combo album à vie. Bazo combo album à miracle. Na bandé motam. Ah? Olobi? Mutema passe makambozo loba mais eza suza tana pour loba. Mutema passe makambozo loba. Papa mutako kima mutaki dana mukanda ko loba na mise nyoso. Na génération mais voilà ça n'est pas ça là. Voilà le patron s'il vous plaît. Ndeko chuter tout ce qu'on a. Il attend na izana chuter. Et attend na alongwa na poto fa alongwa na kin pour fala sala ngo. Mais l'air ake ayibisi ba massa bazo album awera comme miracle ba beta. Ba bulu nyoso bomona wana mutasimbi maleta zo ninga na boy na veste ba bulu na ye. On comprend? Ye mutasala wera mabe. La preuve est que l'élan orchestre de bateau belé baza kuna ba uta maison mère ba animateur nyo sa uta maison mère où est là oh nenya se victimiser raboy asali bateau ma ba se victimiser nandeni muto ya concert na saté et l'obama est déjà baton di sango ba danger ba mo bondo ba ko tondi sa bango ngo toyebi mais biso to ya ndete c'est tout merci beaucoup merci ndeko to pesa pe ba golo mi bale maloba po Molobi moi mingi après tu es pas de quoi ça likolo. Tu peux ça bato lo basima zaiwo lo. Problème de lo bana suka ke blikamo baloba kokima na poto. D'abord Weranson Ferregola a déclaré bana ya Weranson azo mukanda liboso ya Weranson. Ferregola oyo alobaki na poto azo mukanda liboso ya Weranson a déclaré bana wera na kombo na ye aye bango to muso abosanto ayebite ça veut dire kokima na poto muto na mukanda so atika na poto ezate ya kimi na répondre ya liboso na répondre sunde kwa mibala lobi makambo finga info oza warrior ndeko na biso mama gloire za warrior biso tu to ba kino mageto bima to loba pende na histoire ya musique congolais nani azali les D'accord. Gloria pardon. Tolo ba penda biso tout attaquer ba kino ba congolais na histoire ya musique congolais nani azali les légendes ya makambu ya mafinga. Ce qui lelo to mona orchestre et tout et comme na posa eza na mutu na bango bafinga kango to bangwana. To ba copia ngo e pa Weranson to na porter parole na mafinga batu loka Roger Ngandu au mona dans la TV au finga mutu kona de ba benga la porter parole Sankara za porter parole mazali mutu ya mafinga za légende ndo mona ba musique ndingu lelo ba copier pas Sankara parce que jona ngala biso ke ba golo ba finga ka nani légende ya mafinga na musique ya Congo ezali Weranson. Donc, na sabio na débit, nyonso sala manakati ya maison mère, c'est Weranson la succès. Est-ce que Weranson ezaki important na concert ya Dida Sarene abando benga ba misusu ba impoli ba misusu ba respect info. Ibisanga ezaki vraiment important. Suki wana Tena loba Ferregola azaka na problème. Pour répondre à Suki. So tali Ferregola aloba na même l'émission loba makambo ebi mana kati ya mutema ezali ndeke na la comprendre que vewana azafo Paposo lela olinga faire mingi makati efo yo kaloko moko c'est un patron c'est qu'on le lit pas solo tu la lis solo la lis solo continue na maison mère et pas Weranson et na maison mère et pas Weranson soko bimi oza kombati ba ozo mona ba komo yoka na Weranson les aba o bazana succès te loka ba Bill Clinton mais na Ferregola loka bazana succès ndo moni siko akoma komba ya Weranson dernièrement na oto mona nani o lo beso zo lela na poto na émission
ndeti lo beso batu ba finga asali nini yebisa ngai Odile Manzaka ofinga lo beso asali nini donc makama mafinga wera soni azo monnaie à pièce na ye ba rendre la monnaie de sa pièce ya biloko ne o azo sala les alikambuté o golo impolité wera soni alingi ko se respecter te akobanda zoka ba retour ya bongo babile comme la charité ben e banda pas mutué moko respect ça réciproque patron na na question na ngina tuna yo patron ngai na papa na yo patron ngai nem na finga ba voisin yo sikope patron okoli okomi ko finga ngai pe ikoyo ngam naza impoli to yo po komi impoli so na la gisinga mafinga papa mta la gisinga ngona tuni muto oleka na nzela tanga moni yo zo finga akobenga yo impoli to akobenga papa ne impoli wana nganda akobenga ngai impoli donc faire az impoli abotami la papa impoli donc faire est pas impoli à copier pas papa nae. Parce que non répondre, faire pas impoli. S'il vous plaît, info, question de patron, répondre. Question de transfert, oui, pas Zairo. Merci beaucoup. Merci. Zairo Maloba. Oui, info. Question de tout c'est juste pour faire voir comme ça fait Mabé. Pour question de tout même bon, voilà, par rapport à Makamia Lobaki. S'il vous plaît, n'a répondre yo. N'a répondre s'il vous plaît. Question de tout c'est pour faire all ngobim saneti faire Mabé, mais ça se passe aussi chez les warriors, c'est de même. Nous fin un peu fait kuna butumo et butumo donc Zairo s'il te plaît, nous c'est le Maloba. Zairo s'il te plaît. Ozolo. Là na peso Maloba, na lo na place notendeko. S'il te plaît. Moni kozwa sujet ce que moni réponse aux zangi au bois qui on pas baninga si te permettre ngai nazo c'est nazo peso Maloba tozo solo la regola weranson tozo solo fali pupa kofiolo midete patron a lobi boye a komisi wenge ke Sankara banda kofinga ye mutalobi yango awa donc abimisi wenge ezali papa nde mutu abanda kotinda basankareza ya baimpoli iko yango nga nazongi na même logique na ye mpona talisa ye soki ezalaki Sankara poera mutu anda kotinda ye du eza wenge maison mère papa na bango mutu atindi na faire epaza na kati donc faire épée comme afinga JB afinga Wera afinga Adolphe afinga Kofi afingi Fali donc yé pas impoli donc il y a la même logique ya Maloba ya patron. Ok, d'accord, répondre s'il vous plaît. Papa, moi si tu bani ma finga na musique congolaise na si tu là là obi soko landi bien ba ma finga o eza na ba orchestre tout na ba groupe nyonso so ikaka au chrétien ou bien piqué le comment attends-toi que egoya kaka mobondo kande ba goloba loba netoloba egoya bongo si tu te rappelles bien moi le loba taxa faire mutama finga ne ba taxa faire mutama finga na par rapport à Fali par exemple na loba mais so Rolandi bien muta bandaka pena médiatique pena ya mafinga pena na TV na ba YouTube ezaka ba patafali avant faire ça pour ma première soirée on a loba o merci maglo ko yebelo on loba o ken ba osangana na banani na okato Maloba papa il faut que se porter réponse ya Fali ezaka défendre FRT yo défendre Ferré non défendre non défendre Ferré on même ozo katanga inde papa na ngai pesa ma pesa tana pourquoi ya pourquoi na katio moni koto mema ba warrior pe ba koya ba bana suko loba debe ko longa mamto loba soko ko défendre Ferré mentionner ba warrior ezaki ma warrior soko défendre Ferré tinda mutu mususu ya hein yo défendre Ferré ok donc ça va mentionner ba warrior Mon golo accueilli. Pardon, Maglo? Les golo, moi, j'ai un mon accueilli. Oh, ok. Yeah. À propos de la question, nous défendre faire dans le bas sous warrior. Yeah. Moi, pour ma finga ninge, bata faire, on a bandé les locaux, on a papa. Ce qu'on t'a dit dans ma finga aux olobawana, au monde est arabe fanatique. Mais vous autres taxes on est trop lourd et pas fait n'habitez pas faire faire mon pas finga faire victime
Ye moko leader. Permettez-moi de répondre. Pour attendre que tu aies finga. Moi, je me dis que faire à toi, ça on a le bien, papa Bilbo a répondu qu'il y a contacter, oui, rapport à un festival, à la marée, il y a un acte, il y a similaire, il y a pardon. Il y a un acte, il y a un place, il y a un faire ça là, il y a un acte, pardon. C'est tout. Togocha teke muta muta parfait na bango ça pété. Azate ba to so bata ma finga bata buzo ba mise ba bongo. Mais togo tu pone dia faire tu là ça mo kaza ka mo roi le ka satana. Non. Asala ki mabe oui muta na ko bateke ko finga muta malamu. Non ko finga muta za mabe. A finga ki so pas finga ki so pas tinda ki bato. Ce qui peut n'engager za bienté. Mais l'acte qu'il a fait il a contacté Weranson, vous comprenez que un festival. Et ça acte, il y a pardon. Et ça acte, il y a pardon. Vous comprenez? Ceux qui aiment sous ma bé, moi, qui aiment sous fanatique, moi, bah, le bien n'importe quoi, du caméra, le tout le monde, on fanatique, ils ont la caméra, dans TikTok à lobby. Parce que yo, taxe à faire, non. Car bon, depuis acte, on est salamati, moi, je regarde tous les émissions à Missia, à faire. Je n'ai jamais vu un émission de faire insulter Werason. N'a mon angoté. Zairo, na peso sumaloba au rebondir. Oui. Après avoir Kobenga vient à Bissongiama à Eko secondé na festival, si malango tout le monde a échangé à Mbissou vieux jaloux. Ouais, papa, tout ça honnête. Vieux jaloux. Car abino monde bozo ba ah ça quand tanga comboté, rien tanga comboté. Fait la tanga combo Werason. Émission le baga yembela ngo Werat. S'il vous plaît, Zairo, na comprendre que yo bongia openga su gulom soya yo pe manam parce que yo mokozo se contredire ndeko na ngai faire asala ke mission avant yemba nzembo wana alobaki ke na yembela yango vie na ngai a expliquer ba circonstances le kawana a regretta pe na ninga yembela yango yo ndo landaka te émission na yebi on maloba ki te ka yembela ki Werason papa tout dans compte émission aussi ko yembela ki poisson yembela Werason parce que pas musicien et ça patron pas musicien vous comprendrez pas la courir ça l'a raté patron Rosaï bon nasi malon côté avant la les kawana patron compléter Zaïr comme ça to pesa baninga pe baloba faire rigola à l'obaki na mission parcours andi maki yango mais l'obaki ya maramuleka mais nani info oui yeba eloko biso bagolo ali pour mes abou info ce que l'ingo taxé ngolo bana faire rigola comparer na musicien mususu concernant ma finga l'obaki yekuta finga muke mais ko comparer faire rigola na wengete wengende bazaba légende ya mafinga ce na ko shikile na bana obali ya leader azofinga na mafinga na Congo wengende ya mafinga na musique ya Congo wenge mutu ya na musique wenge ya Werason ya wenge batu mususu buchaka ufege bozo epanye batu kasi afingi mututu na TV Odile Manzaka sakara ba finga il est jibebo jiba za problème na Wera mikolo mais pourquoi ce Odile leki il faut ka afinga jibe donc est-ce que on est là comparer faire na musicien mususu wala na pe sur raison mais na wenge batu balakisi biso ko finga biso soko to dane mutu pete ya on to kangi alors donc bino nde bozawana bino pe boyebi ko finga kana bino mikolo non s'il vous plaît Zaïr n'a pas tort tout se comprendre tout sur la faire non sur la binoté faire na ba mission soit Congo to yebi ba ndebo lobi ki ba finga kano mais bo to tangi na ngai ba mission ya ba leki ba finga ka ba yaya
ngano atangira bino exemple Ferre afinga Jibe ata yaya Ferre ayembela Wera Nzembo ata yaya Ferre afinga Kofi aza yaya Ferre afinga Adolphe aza yaya sikoyo yona tuni bino sikoyo bofinga ba yaya to moni soki Ferre afingi Fali to ki ko comprendre Fali pa ko finga peut-être Ferre to ko comprendre to benga nani Bill Clinton afingi Ferre iza bango na bango ba master sikoyo dalo ko la bana bofinga ba papa ya on a tuni donc bino sikoyo bo ali ba champion ya ofinga ba papa et ya bison de swaka faut fallait finga JB kako to question baboli komba Fali ndeko zayi après cet exemple Fali afinga Kibenz afinga JBT afinga Kibenz finga tika Fali s'il te plaît afinga le JBT donne on comprendre makambo bien té pesa patron a complété yo patron complété bon info omoni na vinde balobaki na ke œuvre humaine immanquable imperfection ti toza te poto lobaki faire Egola n'a jamais fait eloko ya mabe mais quoi ça là toyebi déjà mais tout le bela pe quand même les présents kasi tout comme les couteaux toyebi nyonso wana les passé dans les passés to limi yango to été pour te défendre o mabe salama to accepter mais tout ce qu'on a présent o tozali o ou ransoni atika pe makambu ya tindaka sanka parce que les affaires ego te muto le la kaka Watanabe Fabrigat donc c'est les tout ba le kana TP ba le na komo ya Weranson pour biso ya faire récemment likolo pour faire azana sexy Weranson pe na côté na ba wengemen bazawa a revoir makambu na ye atika no biloko na akolipe mukolo eza agité mukolo eza pe ba art mukolo eza ka agité mukolo eza pe ba art azo poser ameka ko changer makambo akoli apesa age na valeur azo respect na ye bilo tu bolo ba jibe on eza yakala lelo muta finga jibe azalite mais ce bon finga we rati lelo parce que ya lingi kokola te yango wana pe na chité là ce qu'on a tout na bino question moko ya suka bino mibale yango siko mikolo yo boy botomboki na problème nini we rasali tomboki te pour taxer siko bata faire pour monde bata faire répondre Sankara yango siko bilo pe monde ba réponse bata faire so on l'a mis bien ba réplique ya bata faire ils a toujours lourd et ça la passe pour monde siko Sankara ya lobby so to faire so calme total na mission non on doit aussi parler on confondre victimisation et dénonciation il y a des choses différentes qui pour la Sankara Zahir papa, il y a supporter réponse dans la IT. C'est des tueurs, comment ils savent échanger des rôles. Merci, tout ça la boue. On n'a pas dit Bilo Bolobi déjà. Bilo Bolobi, tout le capé na baninga, Baloba. Merci beaucoup. Et Ndeko Prince, tu peux sur Maloba. Ah, s'il vous plaît. Prends ça, Loba, qui bolit Mbissa. Mais James Saloba. Oui. Na lobi nante, banda la yoka bino bozo loba na lobi nante. Na James Salobi te, aloba. Oui, bonjour na bande onyoso, na yukia. Bonjour James. Bonjour. Omoni nga problème na ngana no ezaki na mukili futo za reconnaissant. Problème ya faire nga sona yaki Gaulois, vrai Gaulois. Na jamais ata mukolo na finga wera. Oui, c'est un parcours. Il y a fait parcours et à Saliawa. Émission moi à Salia parcours. Faire à Betty Lissolo. Nenge wera joaki e a memia na wenge. À Salia soki combien de jours, soki 2 semaines, soki 1 mois. À Kimi, à Longwe, à Zongi na rumba de jeunes. Pour se va mastane ba yebisi eke. Kuna ba bomarabatu. Lissolo tozo beta. Ezana émission, il y a parcours. Faire à zo beta Lissolo. Ba yebisi na ba mastana ya rumba de jeunes que non wenge wana kuna ba bomaka bato faire bangi azongi na rumba de jeunes aucun musicien ya BCBG akene ko luka faire aucun musicien to lo ba bien aucun musicien lelo faire comme danger lelo ba komi ko comme ça faire et puis c'est faire ba bimisi faire comme leader mais na moment na faire azala ki rien ata muta kene ko luka faire te que non pecho
masa mema wa bando yemba bien ou bando yemba mabe mais abso mona le soutenir nini to luka de façon to yeba ta place aza ata mutakeno luka ferité mutakeno luka feré kaka wera oyo ya vie jaloux akenda susu mais pecho na zwa o ato yo kanata o mona na ta za wapi azui feré na place meme na wenge akene na ndaku na ye mais mukolo wenge panzani avant na wenge panzana po fera cha lokolo na podium ya wenge soki wera te fera ko meka ko nyata te mutu pe ko mataye azate mais mukolo wenge panzani fera ke luka jibe akota na jibe baboyi asala ba démarche akota baboyi kaka ti na suka eko luka su wera feri wera bimisiye fera komi grand chanteur apesiye ba kombo o mususu na musique kute ezalaki te ba satellite ba nini apesi feri fera asali musala oyo akosala fera komi leader lelo fera komi na ba gaulois oui félicitations mutu faut évoluer mais sikoyo kaka feri wana na ba gaulois na ye ennemi na bango ya liboso eza Weranson mutu mususu akoloba na ye problème alobi na ye tititi mais soki kaka problème ebimi eza côté ya maison mère gaulois akoya akofinga wera akofinga mwasi ya wera akofinga bana ya wera toyebi tomoni ba image mata ba mataki na mama ya wera ba mataye na miniature ba finga na mama wera batie na miniature ba mafinga ba finga ye koyoka na soni to tiko yoka ta problème te to yoka problème te wera keta la salle eza salle ya batu nyonso mututu aroza na droit ya kobeta na salle wana achaka makolobo pona ninya ke kuna donc système ogola alinga meka maison mère au système wakota na quartier latin o bakena kosa na quartier latin tina niveau que non kofi soki yo beni bakali matoite biso concert na yo ya soki ya nini ya o ya linga beta na France awa you know to yate Kofi a yogi ndengwana Kofi kita comment pour na problème na héritier mais ti héritier tu répondre yete to yoga bo job sonyos wana système o ba gaulois ba linga ba kotaki na Kofi alors ba kotsi na Kofi esili ba moni bon awa to baluka mandoki to tango siko na Weranson oke Weranson ba bosana ke wenge esprit wana bandie pa na e esimbate ba mega ki yango esimbite yo moni concert toza envers concert na biso toza na concert to tirali na concert sur 2 semaines sur 1 mois faire azo sala émission la faire toza na problème na faire te toza na problème na faire te mais to mona ka faire na émission boye ya sango bu faire ye wana bandi batir pa mais ye toza na problème na yete boye akomi boye ndengeni batir bu oh papa na musique azalate soki lukuta boko chape boye moni penga na native pe veut pia nyatinga mais yo komi sous un poli boye bandi sous boye neni tout un problème de kaka feri ayebisi ba warrior bana nso ba warrior abat ayebisi ba gaulois ke concert wana ya vieux mon pa wazo beta eza concert na biso soki bokoti te concert simbite ikozala soni pona biso Israël mutomba tunia ya bongo siko concert ya wera alobi concert à wera bon ba mélomane ya bonne musique ba kende concert à vie mais gaulois kende concert ya quartier latin pour da concert na biso et c'est makambo wana lingo lobani mais concert na faire patron besoin qui t'a ebele yo na Zaïre s'il te plaît makambo nga nazo loba nazo kosa ferité makambo nazo loba eza na émission ya sango soki batiango boyoka nyonso feri gaulois kende concert ya quartier latin pour eza concert na biso soki simbite eza soni na biso émission wana ezali batunie pona wera lobi ba mélomane ya bonne musique bokende concert ya vie émission wana ezali eza problème akokosa asala émission wana lobi nango gouverne gaulois aye kosala deuxième émission alobi maloba na ngai
nzoto na nga me maloba ya Ferry Gaulois kokende concert ya mutu te wana nyonso akosa na ko taba musicien africain mutazala na concert na moment na se wera nyonso wana ezaki non ba ya concert na bisote to souffrir na concert d'Adidas Arena bozo lobara pour bozo comprendre bozo lobara tika bo loba meto kembi na concert Arena to souffrir bandeko principe eza soko ozofungola micro tokosaute tour na yo topesa bato misusu tozala lokolo osolobaki donc tokembi na concert ya Arena ni tete banani génération Berceau telemi père ya wenge ya kala o bazwa su tante telemi tomona juna jana na papa ya juna jana na ye moko aza même na concert wana donc père ya kala o balinga de la forêt génération Berceau telemi et to bosani te ba warrior tie biso pe maboko spiritas concert estimbi oshutaka nazala na suka concert esimbi tovandi na biso awa totie concert na biso mosusu tozobeta mais oyo ya problème ya Sankara nga namoni Virginie Manganga asali émission bongo gouve alobaki ke bokende concert ya mutu te Virginie Manganga azalaki wapi namoni sele yo pe asali émission o bazotinda bato bakende concert ya Ferry te bongo oyo ya gouve aloba bongo oyo ya Ferry ye moko ke concert ya vie meloma na bonne musique bokende me Gaulois kokende te puisque olobi ke Gaulois kende ya Kofi vedi olingo loba ke kokende ya wera te toda mikolo ti to bana mikete donc biso na bango toza na problème na bango te babiba Ferry ça déjà leader wera si ya sali Ferry ça leader et s'il est ça la vie na ye a continuer vie na ye batika wera calme basa la musique na bango basa la tera pas provocateur basa la musique na bango biso na bango to yebani te aza mutu a quartier latin asa kene na quartier latin to yebi Ferry te na kona wenge na suki wana. Merci James topesa maloba na bandeko amba lobike matorogongo la le reste je pense que le méchant na lobaki te le méchant na prince topesa le méchant ouais, en tout cas les Gaulois ils sont vraiment marrants à se victimiser comme ça. Sankara, j'en puis c'est dur. Hein. Quand c'était vous Gouv, vous avez appuyé les dires de Gouv. Là maintenant, Sankara a répliqué en plus de ça. Il n'y a rien dit de méchant. Il y a juste interprété les dires que Gouv lui-même avait dit auparavant. Adidas, Botchela Biso Libaya, Bosomba Babiye, Bokata Babiye. Nous, on n'a rien acheté. Tout petit peu Libayate. Il y a juste ramené un petit slogan, Toko Yate. Regardez comment vous commencez à pleurer. Des efféminés. Si vous n'arrivez pas, vous supportez pas les clashs, ne clashez pas, restez dans votre coin. Werrason, quand il a mis sa première date à l'Arena Grand Paris, il n'y avait pas de clash. On calculait personne. C'était vous les premiers à venir titiller Werrason juste après le concert. ING, Boutia Werrason, Mapata, la femme les enfants de Werrason, frère Patrice en miniature. Mais Kofi, quand il a mis sa date, vous avez soutenu Kofi. Vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas boycotté Kofi. Sankara Dekuta, à aucun moment il était venu vous répondre. Kofi, jusqu'à il est parti mettre sa date à Genève, vous n'avez toujours pas parlé. Werrason est venu, vous avez voulu qu'il joue à Adidas. Il est venu, il a mis sa petite date tranquillement. Oh, Werrason Alanda Ferry. Alinga a qui dit ça, succès à Ferry. Frérot, le succès c'est Dieu qui le donne, c'est pas l'être humain. Si maintenant toi t'as pas confiance en ton karaté, viens pas remettre la faute sur les autres. Werrason c'est un être humain, Ferry c'est un être humain. Maintenant si c'est un bosseur Ferry, il y aura quand même du monde, peu importe l'artiste qui se présentera en face de lui. Si maintenant lui-même, il sait que niveau spectacle, niveau concert, il n'apportera rien du tout face à Werrason, c'est tout à fait normal à Lenga. Werrason ne doit rien à Ferry, frère. Werrason a fait en sorte de ramener la famille de Ferry en Europe.
Qu'est-ce que tu nous racontes, frère? Il a ramené les enfants de Werason en Europe, frère. Ils ont des passeports, ils ont des papiers américains, frère, les enfants de Werason. Ils vivent en Amérique. Ils sont même pas naturalisés français. Tu viens, tu nous racontes des salades. Frère, il est naturalisé américain. Il n'y a même pas ses papiers français, frère. Il vient en France. Il vient ici en France, il n'y a même pas d'adresse. Ses enfants, ils dorment chez Chantal Bola. Tu nous parles de quoi? Ils dorment dans des hôtels, frère. Toi, t'es vraiment un fou, frère. Tu viens, tu nous racontes des inepties, frère. Attaque personnelle, s'il te plaît. Pas des non, il n'y a pas d'attaque personnelle. T'as vu, c'est juste, c'est dire. Je réponds juste à c'est dire, c'est tout. À un moment donné, t'as vu, soyons vrais, frère. Vous êtes là, ouais, Werason a même ma finga. Sankara de coup, quand il est là, il clash. Il n'insulte pas, frère. Il rabaisse pas, frère. Il vient, il clash. Maintenant, si ça prend, frère. Ça prendrait pas, c'est tout, t'as vu? C'est un mec qui est toujours comme ça. Et en plus de ça, t'es là, tu nous dis, JB, c'est une personne vraiment qui est tranquille, qui est calme. Mais Blaise Élément, il faisait partie de l'équipe des membres de JB. Et il venait, il clash aussi Werason, non? Est-ce qu'on en faisait toute une histoire? Non, on n'en faisait pas toute une histoire. C'était la musique, il n'y avait pas d'attaque personnelle. C'était niveau musical. Mais vous êtes venus avec des attaques personnelles, frère. Et tu penses qu'on va être là, on va fermer nos bouches et on va vous laisser faire. Mais vous êtes vraiment des fous. Quand vous tirez à balles réelles, on vient, on tire à balles réelles. Maintenant, il faut supporter. Il ne faut pas venir faire les victimes. Nous, on n'a pas fait les victimes, frère. Adidas, on a fait notre promotion, on a fait ce qu'il fallait et on n'a pas eu besoin de vous insulter, frère. Nous, on venait, on vous répondait. Vous ne nous aurez pas attaqué, on ne serait pas venu à vous chambrer ou à vous piquer, comme vous avez fait avec nous, frère. Maintenant, si vous n'avez pas les épaules, restez dans votre coin. Tout le temps, vous victimisez, frère. Quand les Marca aussi venaient critiquer Werason après le concert, les Ilunga, un petit comme Ilunga, vraiment, qui n'a jamais vu l'Europe, qui galère au bled, il vient, il veut parler avec un leader qui ramène toute une orchestre, qui a même ramené la famille de son leader en Europe. Il vient, il veut mettre la bouche lui aussi. Et mais vous êtes là, vous commencez à faire les gens comme quoi, ouais, chez nous, il n'y a pas de problème. Et en plus, le seul leader qui a eu l'audace de rabaisser d'autres leaders, c'est comment ça s'appelle, c'est Ferré, frère. Jusqu'à ce qu'il avait présenté Adeba. Parce que vous oubliez des choses. Quand il a présenté Adeba, et il a dit comme quoi, moi, maintenant, je ne parlerai plus. Maintenant, si on m'attaque, lui qui va se charger de me défendre, c'est Adeba. Est-ce que tu as déjà vu Werason prendre Sankara d'écoute et venir mettre devant la télé et dire comme quoi, lui qui m'attaque, eh ben, je lui ramène Sankara d'écoute? Non, frère. Sankara d'écoute, il fait les choses par sa volonté, frère. Parce que, comment il s'appelle, Werason, c'est son leader. Werason n'a pas besoin de dire à Sankara d'écoute, va attaquer, frère. On a tous des téléphones, frère. On regarde tous les rediffusions. Je crois que c'est un aveugle, quoi, Sankara d'écoute. Sankara d'écoute, vous-même, vous étiez les premiers à dire Aya, Aloba, Aomona Makamuto Saraye. Bah, il est venu, il a parlé. Vous êtes tous là à pleurer. On va vous changer vos couches, vous. Bande de faiblards. Vous êtes des gens faibles, vous voulez faire les durs ici. C'est bon, les méchants. Yonde sont commis au chauffeur qui wesh sont qui mené bando ya makasi au chauffeur makasi. Merci le roula yomo ressoki wana. Après le méchant, qui d'autre qui n'a pas parlé? Ngai yolo ngai. Déjà Prince, hein? Oui. Le Prince Zomalo. Bon, on a même idée qu'on a les méchants na ma finga bande on a biso ba golo ba dali kolo ba comprendre penate ezelo mona bomba ilanga na isa bango. Eza omoni même na justice hein. Eza bakokanga mutu alobi babi yom to tindaki abola kisanga place nga na tindaki c'est preuve ezate ba ticket. Donc na o mutu yemo wasali likambo. Faire totala émission na rolo ba faire aza le seul leader oyo asfi donc afinga yemo na munoko na ye. Ba wero to lo ba neza ba te o atindi Sankara ou atindi boy. Ça reste à vérifier ce qu'Atindi net Sankara mambalobi les États-Unis.
toya concerté wera venam da benga gaibse ya lobana bango toya concerté c'était instantané ezali kaka boazo sala émission na ye Joanna Olobimo ba concert ezali tout ye pa ye na Alobi toya te wera n'a rien à voir là-bas wana wera ngo wapi wana abando calculer faire atinda Sankara calculer faire non c'est na faire aibi wera kolega bino ba fanatique na ye wera rabongo te donc nuance mo eza wana kofinga oyo ba musicien ya mutu bien ba porte-parole bazo finga ba kai moko isolé na mutu ye moko azo finga ngana na mona na émission te wera na finga mutu na mona te waza na émission wana la kisango na kabelela bana wera bana ndule tilelo waza na émission bana wera bana fongoli bo omonia be kofi mutungu ba aboye alata salabo ezate tolobaka ke wera finga rapona ba porte-parole ne bakendaka ba isolé zali tout bola tsango wera mais ce que faire tout là ça a été fait à ça la première soin yemoko alobi na biso boy Mark House obo mona ana l'air ana lo ngona ko imiter kutu voix ya na biso mo boy bale mondial akufa alaloba ye nenga fandi wana ngamu tunatinda kaye donc nyonso ebimaka wana ngamu tunatinda kaye donc azo imiter na vie bale na vie madilu donc alobi kutu na suka na alobi beta na guitare wana donc wana kofi siko beta na guitare maka utu pa beta fi yemine kofemba donc wana eza leader yemoko azo finga apesa pali kombo fani ya moi donc akomisa muninga ne mwasi donc apesa kombo ya kofi kokodia nzombo donc yemoko leader azo finga différent na obolo bao fallait tindaka obo tomona na place tindaka te ba porte-parole na peut-être ba na ndenge na bango donc ko bien ko loba directement te no batindaka mais ce qu'on a là loba pelo mo na sina na montant na là lobelo mo na ba golo est-ce que bon na raté que faire alinga bina we raté et la kisamaka pourquoi puisque soko tali ba musicien tout o ba manka faire et o ba manka wera faire kangama na bango ba sala net moi clan so l'air hérité on a clashé wera hérité pena boité mais batunae ba koma ba pire na faire na si bozo ba bino nyonso boye de ba koma ba pire na faire mais l'air hérité tali azongi bi mais quand même on vient na ngai azongi faire comme moi mon boulot c'est le oti ba kangama na faire pour c'est le na wera yango faire akangama yi faire akangama même cappuccino papa omoni toko sala nyonso la mokili toko lingana te so nini wera boya okene maaza diliki nwanya o comprendre boya okene maaza diliki no epuse wana ekoma geloko mususu comprendre talite to na biso na musique mais o ekoma mususu de faire akokaki même ko la kisate ninga komana na cappuccino na isolo to yebi o comprendre donc aza mutu mabel ngana wera te ngaku tuna loba ngo jour na komona wera na faire et que pinda bazo ya malaboy en tout cas na sa no vérité na lobango ba masana baza awa na kati awa wengi man bazawa même na ba parler la biso na lobango jour ala c'est fini na va na ndako comprendre so na komisa na hérité na komisa na komisa na fali na komisi na tiki na ngai puisque et comme lokola biso to souffrir na pesa wera on a souffert hein? Après arrêt la Grand Paris biso to souffrir donc au fond la net boy ozo sentir pe na ba fingelo na moi sa leader na yo biso comme ça wera rwande quoi biso na wera to lingaka e black quoi donc ce que bazo fingelo ye pe na boye na moi si na frère Patrice na ba bana na yo ba kota ko mama musique te na likamumo kwa yebite papa bon ce que mutamon to linga e asa jaloux alinga wera te jaloux vrai jaloux za raye donc astika ko se victimisaka surtout la bena histoire to mona yene mtasala wera ba fo belé comprendre po bila loba na epe mingi te poso bila fongola e munoko ko loba mama dynastie na kuta loba mukio baboya baboka umwa wera wana makambu izalaki donc avant da kimia batune pe avant da kimia wera aga adversaire na bango te baki de ko bundane ba bunda kuna ba meka ka ko bunda poso ba bunda te po fallait abetake mabe lo wamo au moins il fallait abetake ni wana na kanda puisque ba na ba master te comprendre jibe na wera kudu wera fiakula e mukulu mais talaka ba master ba nini mais yepe na ba master te moko mona bandal moko bona so ngirido ba master te
comprendre akini ko bunda kuna tika wera kimia puse wera côté carré ba ngombi wera sali ba biyomo wera sali la musique à Congo faire azakuto ataku de 10% dans la salité faire azana no beti stade morote en Afrique hein parce que tout le monde a bien la Congo Brazza dans samba débat tout le monde a un concert faire hein donc air mo bolé ba lobela mamba wera na ba na habité so ba botami ba neni ni hein ba biyomo wera sali na Congo yo na Afrique yo blague te papa. Donc air morboé bazonga bina batu batika na ba blom so ba melara wana wera la massa na bangote. Merci beaucoup. Merci Prince mabibela melate yo mona ba to ba melate. To beta ndule. Ngoma ngoma s'il vous plaît. Oui. Na yebi ngoma mataki ngoma tozoyela yo mais to pesa maloba na bagoloa pas besoin ba likolo na mona e. Soki asisi boloba na ye pa na ngoma. Merci fo bonsoir na ba nyonso. Bonsoir. Ebelo na linga ba ta kulutu ba sekisa nga. Ba on satu na otolo ba suka boza ba lokuta makasi. Cappuccino na feri ba sala nzembo. Ba kutana ka na aéroport mbala moko. Yo mona cappuccino na feri ba tambola eska moko. Non. Ah, on a passé 2 minutes combien? Ma monsieur sorti qui va loba na vo pesa 2 minutes. Mais ça on wenge. Na no tala ni so exemple pour te papa na ngam. Avant pesa prince au pesa 2 minutes. Avant pesa na mes chapeau pesa 2 minutes avant 3 minutes. Et ça on wenge. Bon mais ça tena 2 minutes na loba kaka. Bolobi pas besoin ba. Oui, ni ngana za modote. Et c'est le problème de Rolanga et tout. Pour la maman, ils ont un petit. Ils ont un loba na ba minute kota la te loba. Loba la ganyo so manglo. Le kota la te ba ngana biso ke 2 minutes ko na ngote loba so si. Ok. Wera. Boyoka. Mutu mongolo moko te ba na mom sankara sali to répondre te ba jena bino. Ya on biso so vana biso calme. Tout ça, mam na biso, bozelaka les 4. Wera, na batu na ye. Boya te, on t'en fout. Et talibiso te. Toza na tina na bino te, to linga na te, aza pe na vie jaloux na biso. Nengo on t'en fout te. Et talinga te na za anglophone. So na lo ba anglais. We don't care. Azala te. Et talibiso te. A soki wera azaki mutu malamu na biloko nyonso bolobi to tindi batu ba finga mapatu ba finga frère partis non na live ya mama Gloria leki ya wera azo finga ngamoko naza na meko sama glota mazosa o botika loba bozui boche foto mama fere boche mwasa fere na mwana fere bozo finga wana ba Gloria ba noko finga te tozo tala bino. Elle te répondre binonde to komi batmabe. Est-ce que tu bino bo sala raté? Er bo ma premier soin. Oui. Faire a fingaki eza passé. Nana ngwazana loba mabe pour la mutute, pour la ndekolete, pour la yana été. Boza ba hypocrite et loka kala. Le lo sala ngote. Ngana osenga na faire. Na bureau a faire. Bien jaloux fait betama. Loka betama qui peut na kin, na poto peut faire betama les 4. Toko senga vie jaloux. Et que betama na ko. Parce que bino popo yo kansu na ko so pe boza na 4 boyo kango to linga na te muta komis wera ndenge komona wera tanga matilo bobetela faire maboko oza wana bozolo mambeza en sens te faire ngo de boyo ka place ki faire na munoko na ye afingi wera atiko sala ngote toujours alo baka viens nga muto aza na preuve acha video alo ba parti ni faire afingi wera so tika ko sala mate bolinga na biso te to ndima na biso bato bondimaka bayi na concert na bino botanga mise moko autolingi to invité ayaki te bozo ko biso makambo to kate ba papier to tika kata papier to tika osuma tatike moko te mais bozo ko biso makambo to saki ngo bolinga na bino mutango te alobaka ne te ba fani balobaka bo charger na biso mam sakazo sa RSA biso pasité pour to teka ba ticket to ya mobondo les 4. On dit, mais vous avez les 4 sur les 5, bon, il y a la live, on m'a globa. Tolinga na bisote. Bino bozala batna bino, bozala ba héritier na bino, bozala bani. Bon soutenir bango, botika biso. Sanga bani makamne. On moni mutmo na partir ni balobi. Non, to vani biso kam, to otala bino loka ba bébé ba otambola, ba luka bombo place a rolia.
Bo sala mon abino, botika biso sala mon abiso, botika faire, tolinga ndenga za, tolinga pe faire na vrai, na motema, passe neza passe na biso, bino botika changer biso te, ngana okufa Gaulois gladiateur. Yo okufa so boerana ki kulut na bino, etali bino. Mais botika roya toujours beaucoup sur la mona makambo. Ata lobini tata c'est le monte. Victime ni salara. Allez la place nini. Bo repasse na la TV. Ah, wera nini bo atanga rakuta ta kombo na été. Au moins atanga kombo na été, mais bino bo bandara. Siko bo bandi siko mais bozo sala victime mambo esamba passer kala. Vieux jaloux ezanzembo. Mutako koma nzembo, mutayembe en espéranto, ba fande ba sengi. Passe ngoni ne sala rabino. So baby vient bino za jaloux tesco. Pourquoi sala rabino passe? Et l'action nzembo ne mbalo beza solo. Pour se dire le couteau, bon, ah, et ça, on dit le couteau, tu occupes la mission en côté. Après, sous une dérogine, on a fait partout, non. Ouais, R à qui na 4x4, faire à qui na 4x4, R à moni nesimate, azori, place à bandaki. Parce que l'on dit les gens, ouais, à rebond de l'ennemi, ouais, à pas zoki, et ça, le roi de la compagnie. Maglona, il faut gérer compagnie. Il faut moni à se payer nanga. Avant Maglo, on dit, Maglo peut faire coûter un peu de dimanche. Basé 4 à 1500, neni moutumoro, obino chara, wera mutako tsa faire. Non. Comme on a mout, attends la balle, attends les loronini, et ça va dire supposa au boza bagera, faut bon dimanche. Parce que pourquoi bino bochara kara, wera moutou, azwara faire, parti nini. Wera la asani pour la faire, au continent nini, attends la maison mère pesa qui a été. Basé 3 personnes. Bino botanga mout, bobo salara dof. Bobo salara dof parce à l'inter, bobo salara ngo. Pourquoi bino toujours à bochara, wera, oui, les comme etikani na, mais zaka yete. Et zaka yena baningani basarelo, bangonyo surtout. Et ça qui a moutou moroté. Prenez bino bata wenge bondima malama ferete. Bondima ngote. Place besoin de c'est tout bondima ngote. Si le lo combo na bino soki ya wera so de tangama. Et ça pour la faire. Mais besoin ba ngira bino ne surtout. Pas buzoba. Calm down. Nazala kandate. Anglais, calm down. Nazala kana kandate. Na fanda bandaka na zona na blog bozoba lokuta. Nazala na tina maite na ombe na nga wiskila. One question to you. Tuna. Bo yoka. Ndenge bo mema makambo lelo bo. Etikali quelques jours bo beta concert na bino. Est-ce bino mo iba to somba ki badini. OK, info. Bo salela nani Hervé et nini contre campagne. Ba to suba ko lemba pe batiki na bango. OK, info question sur la tunio. Pendant ni ba Gaulois ba répondre makamu sanka sali. Et ça, c'est simple. Pendant mon côté, tu as joué. Et ça, la marache, façon concert, il y a fait rien, problème bandi. Ozoma magolo, bazo soit na makambo. Ozoma magolo, ba tozo qui pète pour toi, yebi jeu. Et ça, après, faisait alors un film d'ailleurs total. Et talibi sauté. So, au deux, en bimassou, c'est même pas ça. Et talibi sauté. Biso focus, na biso, et ça, les 4. Et talibi sauté, mamobo. Ouais, au sala. Bonne chance, naye. Na makam naye. Na ba fanatique, naye. Et talibi sauté. Botika combat ferré. Faire qui prend la binote pour nous faire bon l'accent là on a autre bande bon l'accent vidéo nini faire azo finga wera ezalakate tina ko kufa na omona ngote alo baka malama vient na ye mais le roi bino bo yina na motema le roi longa bino kendra na quartier la terre et soit bino na niveau nyo surtout mutongo da tika bino li bala to rozana mo c'était mobile so e carbone on tino ba mabe muto ala te mais bino ti le roi bo lukara biloko bo ezanga tina. Nebo zanga mutu ba aw faire pardon ya kozonga kaka la maison mais faire pardon to ko karate bo to bim salba masuka boko betana na mino na didas bo tiko matanze mo morote na album na mino suko bo to bimisa wala biso besa faute à faire atene mo betate hein ba fanatique o ba so disant ora biso to bomani na bino ba fanatique baza belé ba spiritas baza ana bata fali baza bata fabrikas baza bata kofi baza fazaka ba golora fazaka la concert pour concert bino simba ah. Et dans ce sens-là, boti kane komba faire qui par mon abino te bosa molingi boti na bambo na bino ba continuer ko finga faire et tali biso te to répondre bino te to tala bino ra beba zo tamba luka bombo to ko répondre bino te so to répondre bino za les 5 mati les 4 mutumo to répondre bino wana za solo kena panel mo gola filmer ya ko tina magolo bataba magolo ba finga wera boko zo ngote chaque fois boluka makam na mo zanga tina boko sanga makambo. Maromeleka ko banda kala oui muta finga oui a finga qui na raison oh marwera ma no sala no tina ba finga marmo a finga qui kofi oui na non kuku a ke palati abando finga faire yango raison et tina ka ça après moi soit oui a ese makarus yem tatina makarus oui eza passé
nana ngo na passé ne awa nana lobe loko te asala kalaté a regrettant masala ngo susuté oto mo loboko ni bo lobe loko ne sa marate mambo ça ils ont la sens te tout sur la musique so bozel oni bo chrétien oui mais loko bozo chrétien eza la sens ata mukete muta bat alobaka na yete après bo benga ça hypocrite asa muta émotion muta eloko morote asala rango azane muta osa vie na ye